toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza ya biso ya ko yeba ke bozali ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi kaka e propose kabino masolo ya actualité mais to sala kapé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ou bien ba faits sociaux topé ba réalité ne toza ko vivre na mboka na biso République démocratique du Congo. Avant tokoka ko aborder sujet autonomi to memela bino lelo boyebi ke na mboka na biso couvre-feu et Bandaki depuis le vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin et nyonso wana kaka likolo ya otobengi coronavirus pandémie oyo et attaqué monde mobimba au deuxième vague côté biso pe na République démocratique du Congo etindi ba konditi bazwa mesure wana bandeko nanga to continuer ko tosa pe ko respecter ba mesure barrière ndenge ba kondi bazo senga na biso to lata ba cache ne soki to bimi en public pe mingi to yeba vraiment komi batela poto batela ba famille na biso parce que prévention les allées meilleures armes au toza nango poto lutter efficacement contre maladie wana. Mikolo na Kinshasa toujours conseil réalité moko boye to fait social moko boye tozo mona phénomène batu ya maboma ndeto mitoni batu ya maboma ou ba rebelle parce que phénomène moko ekomi mikolo toza constater que baza ko kanga batu ya maboma ba psychose moko ekomi na Kinshasa koloba ke batu ya mabe ba se déguiser en batu ya maboma bazali to mona ki na ba réseaux sociaux ba vidéo mususu et bimi bakangi batu ya maboma na ba kopo ya propre sous bakangi bangona bambongo eza ko créer psychose comme si eloko moko ya mabe eza ko se préparer à na Kinshasa toujours quand na contexte il y a crise politique tous allez ko vivre na République démocratique du Congo surtout na Kinshasa mingi ndenge et salema kapé lorsque Laurent Désiré Kabila bebana kina ba Rwanda ba kota kina ya na AFDEL oyo yaki ko memela biso guerre o ya 98 guerre ya août 98 et toyebi ke mingi ya ba étranger wano bazalaki ya babongwana ki na batu ya maboma pe et komaki makamde na ndenge metoyebi nini bana changu basalaki pona ko mettre bango hors d'état de nuire. Alors phénomène wana batu ya maboma eye les sous vrai ou faux toyebi te mais est-il que ba nyonso tout et zali ko za la vérité nous ne pouvons pas confirmer qu'effectivement il y a des gens qui se déguisent en fou pe ba ozala na balabala pour quel but toyebi te pourquoi tokoki ko confirmer ngote parce que aucun service de l'état ou est sérieux pe crédible surtout ba service de sécurité to moniter collecta communiquer to moniter ko kanga mutu ya liboma soit disant aza mutu moko oyo ayaki na ba intention moko ya mabe tozomona kaka mingi population nde ko kanga batu ya maboma pe ko tambusa bango personnellement na viva eloko wana na ville na Gombe na côté ya Wileri komona ke bakangi tala mulongo batu ya maboma bazotambola na bango Wileri est-ce que ça vrai to ebité mais en tous les cas kamoko biso tozua o tolingi to présenter na bino zali ka ya mutu liboma moko baoti ko kanga na lemba bakangi na lemba pe ba pandisa ngo ki bakanga ki na deux pistolet to moni pe ba policier ko joye ko memaye na maison communale ya Alemba mais to kolanda sikoyo to ka policière o aza ko présenter biso mutu ya liboma na pesi biso na kombo na ye et o aza ko expliquer biso pe aza ko solana biso bakino poka ko rassurer biso que information ndenge batambusa ki wana ezali vérité yango na nina proposer bino bolanda parce que psychose est comme vraiment makasi ya na Kinshasa et pas wapi to komi ko sala confusion na batu ya maboma ya kala na ya sika soki pe bazali nous ne savons pas faire ce distinguo là et zali pendant ko sala mabe misusu ba komi ko comme même en danger alors que ce sont des gens qui sont réellement malades et sengeli pe l'état la biso ba na ko protéger bango. Je rappelle que bozo na chaîne YouTube na bino DMTV soki ozana no abonné tende konanga mi abonné na chaîne oyo ko bossa na pété ko cliquer sur cloche de notification pour ba ko banda toujours hein ko rappeler na yo que DMTV était vidéo moko sikopo oyeba na kotala. Merci beaucoup, nous nous retrouvons tout de suite après.
Osa nini? Muto bozomona oyo ya liboma bomoni awa yende muto bapandi basango na réseaux sociaux ke bakangaki na arme bakangi na des armes yango toza koyebisa bino population kinoise ke mutu oyo aza muto liboma azalaka bandakala awa na lemba atambolaka na ye na église catholique awa bato bayaka na église catholique bayebi ke muto oyo aza muto liboma babengaka ye bayebi na kombo ya pomba aza na ye rebelle te aza na ba arme te avandaka na ye mikolo nyonso awa bato nyonso makambo nyonso eleki na réseaux sociaux eza nango makambo ya lokuta nakanisi bato oyo bamonaki baimage wana bolongola na baesprit na bino ke awa na lemba bazwaki mutu ya liboma na baarme bazwi mutu ya liboma awa na arme na lemba te aza mutu ya liboma azalaka na ye bandakala awa image na ye yango oyo ye avandi pomba tala ngai tala pomba tala kuna zwa elamba zwa moni siko pomba ye tala nga bele longzwa 500 ça va kanga. Voilà, Botiko Landawana, maman policière dans la maison communale ya Lemba, oyo azako présenter biso mutu ya liboma o ba panzaki sango batambusie ke bakangi azali mutu ya mabe rebelle bakangi na deminduki alobi ke zali lokuta information wana batu batambusi. Maintenant, je vous propose cette vidéo justement qui a fait que maman oyo ya policière a le kana démentir information na bomona ke mutazako filmer ndenge bakangi na mutaliboma ba policier pe bazoya na ya azako filmer azako affirmer que mutaliboma na bakangi na des pistolets o tomoni policier moko pa simbi ata pistolet yangote. Voilà comment ba information etambola kabiso surtout na ba réseaux sociaux nyon surtout ezalika kaya kozwango directement nde toza kozwa yangote. Je propose bolanda na bon na simato zonga to me ko sala pe lecture na biso to pesa moi point de vue na biso par rapport na likambo yango tout ça toujours kolanda DMTV hein yo mtoza na no abonné te mozolanda chaîne na yo DMTV mi abonné pe cliquer na petite cloche de notification pour na kokoma notifier entre la prochaine vidéo te remettre en ligne à Wapona. Alors suivant également cet extrait, nous revenons tout de suite après pour permettre la binobo comprendre l'isolo yo maman ya policière au tikolobe de quelles images la maman policière parlait. À tout de suite. On a yo bakanye na deux pistolets na terminus. Osomona. Yo ana. Bakanye na deux pistolets. Ase déguisé mutu liboma nanzoka nasa liboma te ase déguisé liboma nzoka za liboma te okomona ye wana ase déguisé mutu liboma ah tokomi na maison communale ase déguisé liboma mais or kaza normal bakanyala ba deux pistolets. Oh, azali bomate. Voilà, nous sommes de retour. Hein, Botiko Landa image oyo mama ya policière autaki kolobela ototela kibinuna no petoti ko balancer oyo pour permettre à nous comprendre de quoi nous parlons effectivement. Alors na Kinshasa na yebi ke mingi ba oboso landa biso boyebi que na chaque quartier na bakwenye surtout na bakomine surtout tozaka na batu ya maboma peto yebi bango. C'est-à-dire que mutu ya liboma ya côté na biso to yebi. Mutu ya liboma ya côté na bino na changu boyebi. Donc tozaka na batu maboma o to que oyo alekalaka na ye awa voir même koyeba même famille na yobi kete ye azaka na famille ou misupe ko bayebi même source ya liboma na ye. Donc ekoki kozala difficulté quand même ko identifier nani aza vrai mutaliboma nani aza faux mutaliboma kaka population ndako yeba ko identifier c'est le cas ya mutaliboma oyo pomba oyo même na maison communale pe batu nyonso bazaka ndinga ya église catholique ba monaka ye ba yebi ke pomba aza mutu ya liboma o azalaka na kin depuis kala za mutate. C'est un Kinois, baebi très bien. Mais boni pomba akende kokangama soi-disant azana baminduki. Mi balepe batambusiye ye moto azali malade azali ko comprendre te makambo bazako sala ye. Je crois que psychose wana pe sengeli ici là. Je pense que tozali na mboka na ba service de renseignement civil, ezali ANR, tout ça pe na service de renseignement militaire, oyo ezali tozali pe na police, tozali na armée, oyo bazali certainement mieux informé
par rapport à la sécurité que biso population et donc bango ceux qui bayoki déjà l'information bango bakoyi ba kosala ba investigation pour que bakoka kokanga ba présumer bato baza ko préparer kumoko ya mabe siko psychose wana comme ezali ko mettre même en danger cette catégorie ya ba congolais o bazali ko souffrir o bazali na maladie plutôt que koluka kosunga bango ba comme ils sont peut-être un peu plus traumatisés parce que y a déjà montaza la folie azo comprendre te makambo zo comme là baza ko kangaye ba singaneti misusu oyo to viva ki to mona ki yango na côté ya Wileri ba kangi bango ba singa vraiment au condibate est-ce que na kati il y a effectivement ba infiltré ou ba se déguiser en bateau maboma nous ne saurons confirmer cette information parce que to landité que policier moko lo effectivement to kanga ki batu boye baza plutôt ba militaire ba se déguiser na bateau maboma to zo mona kaka ndenge population zo lo ndenge population zo kanga batu to mona ki pe na ba vidéo que azana kopo ya sika azana boye ya sika nous ne savons pas vraiment à confirmer mais oyo koza malamu mingi kozala ko landa quand même oyo policière à lobby ça dit que tous à la vigilant mais en même temps to eba pe ko ça la part des choses entre ba matoma boma auto mesala na bango na ba auto zomo na suspect ou peut-être baye sika ko bakisama sans compter que mutaliboma pe sika ko bakisama lingi lo bate kaza rebelle peut-être kazune liboma sika tout simplement boyeba qui était mais a commis liboma sika mais mingi pe batoma boma to yebi soka zui liboma na mingi bazalaka ndinga ya côté bala ko vanda to kota za ko fréquenter mingi ça donc difficile pour ko yeba ko identifier bango je pense que musala wana pe sengele salama et ba service pe à sécurité koki kotika kakate population azwaka initiative ya lolenge wana parce que population boyebi que full azalaka na raison te ko raisonner full na full wana batu bakoya pe babomi pe mutu kaka boye oyeba te responsable za nani donc sengele na ba kondiba zo quand même des mesures pour permettre à ce que ko éviter ba bavure et que mutu azali malade azali na folie ba koka ko beta été ko torturer il faut vraiment faire une distinction entre ba vrai ce qui peut basa ko exister na ba vrai rebelle oyo ba se déguiser en fou et puis na ba faux o ezaki azana mutaliboma ya solo donc aza rebelle te azali mutu azana intention ya mabete pona mboka anabiso toyebi que dans un contexte moko difficile mutu la mutaza ozage oyo bison surtout toujours ka solo ya kobanga toujours ka solo ya likambo mais nous souhaitons que likambo komate je pense que démocratie ezali quand même ko marcher nde to kokaki ko souhaiter mutu na mutu garder nde bande na ye garder bande na yo ko kota na bande ya muninga te to respecter kaka bande na biso et oza malamu mingi so bo sepeli na lisolo to ti ko échanger na bino botiki ya biso moi like bo bi ke like sala ka bien mais mingi pe bo pesa point de vue na bino par rapport na sujet to pesi na bi ke bo za l'insensibilité nango parce que bo za ko vivre yango c'est une réalité que nous vivons actuellement na Kinshasa bo za certainement quelque chose à dire laissez-nous un commentaire pour ça abonnez-vous aussi na chaîne na bino DMTV bo ça la pété ko cliquer sur la petite cloche de notification pour permettre na bino en tout cas bo rataka lisusu te ba prochaine vidéo to mettre en ligne pour na bino merci encore une fois ndenge bo accepter tout cela pendant ces quelques minutes nous nous retrouvons très prochainement avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.